mayele ebongisaka makambo ebele. Mayele esalisaka pe pona kosala mbongo na yo ebakisama pona koyeba kokela bomengo. Père riche azali koloba, money without financial intelligence is money soon gone. Elakisi soki ozali na mbongo mayele ezali te, elakisi deja kala mingi te mbongo na yo ekolimwa. Intelligence financière ezali eloko ya ko négliger te, ezali eloko ya motuya. Pona kotikala na nzela wana asali chapitre mobimba oyo ezali carrément base ya buku oyo. Na chapitre wana azali kolakisa différence entre asset na liability. Na français ezali différence entre actif na passif. Passif ezali biloko oyo osombaka oyo etindaka mbongo oyo ozali na yango etikala kobima. Ezali neti osombi mutuka na nyongo. Mutuka wana ekokotisela yo mbongo te. Po okofuta pako ya mutuka, okofuta maintenance ya mutuka, réparation ici et là. Mutuka eza eloko mingi mingi bato ya classe moyenne basombaka etindaka mbongo oyo tozali na yango ebimaka. Apesi lisusu exemple neti nyongo ya consommation. Bon, je sais pas pourquoi bato basalaka yango, mais bato misusu bazwaka par exemple nyongo pona ko kende mobembo. Azui nyongo à 5000 euros ake na mobembo. Azongi mbongo sili, voilà, mbongo nyonso ebimi. Apesi exemple mususu pe même lopango. Soki osombi lopango principal yo zali kovanda na kati. Lopango te otie balokataire mais yo zali kovanda na kati. Et zali kobimisa mbongo. Pona nini? Soki osombi lopango en tout cas na bamboka ya organisé, esengeli ofuta pako ya lopango. Esengeli ofuta pe soki ozali propriétaire lopango ofuta assurance ya lopango. En tout cas na bamboka ya organisé. Esengeli soki ozali pe propriétaire ya lopango ofuta maintenance ya lopango. Donc ezalaka biloko misusu ebebaka neti ngai moko témoin oculaire na sanza ya décembre awa na katikati ya hiver chauffage ebebaki na bengi muto ya chauffage abongisa atali alobi na koki kobongisa te, esengeli osomba chauffage ya sika. Nazalaki na choix te, ezalaki hiver na sombi ya sika na bimisi 13000 euros maintenance. Lopango principal pe ezali passif po ebimisaka mbongo. Biloko mususu neti ba abonnement inutile, ba Netflix, ba abonnement mususu batu basalaka na internet. Ezali biloko mingi batu ya classe moyenne ba lingaka kosomba kasi ekitisaka bomengo. Alors, ngamo mususu tozana actif. Actif wana na anglais babengaka yango asset. Asset ezali biloko oyo yo okosomba kasi biloko wana ekosalisa yo bomengo na yo ebakisama. Batu ya mbongo mingi basombaka ba actif, contrairement batu ya bozangi ya classe moyenne oyo basombaka ba passif. Da ba actif apesi ba exemple immobilier locatif, okotia ba locataire na kati, ba locataire nde bako futa loyer sans nyonso na mbongo wana yo okozwa yango ekosalisa yo mbongo na yo ebakisama. Na exemple mususu apesi ezali ba action oyo efutaka dividende. Eloko wana penza ezali eloko batu ya mbongo basalaka yango mingi. Bon, nakoki kopesa bino exemple na ba mbula ya 2020 boye je crois, action ya compagnie Shell ezalaki neti kofuta ba dividende à peu près ya 3% mbula nyonso. Soki osombi ba action ya compagnie Shell na ngonga wana na valeur ya 1 million de dollars, mbula nyonso ekobanda kofuta yo 30 000 dollars. Pokaka ozali koposséder ba action ya Shell na valeur ya 1 million, mbula nyonso okobanda kozwa 30 000 dollars ya dividende. Alors mingi batu ya mbongo basombaka ba action oyo efutaka dividende. Ba dépense na bango sikoyo basalaka yango na ba dividende wana na salaire na bango te, mais basombaka ba actif wana soki efuti dividende nde bako vivre na ba dividende wana. Apesi lisusu exemple batu ya mbongo mingi bango babangaka te pona kofungola ba entreprise. Batu ya bosangi ya classe moyenne soko yebisi bango fongola entreprise, fongola restaurant ekomaka na yebite kuna oyo ekoki kosimba te boye na boye. Mais batu ya mbongo bango bafungolaka ba restaurant, bafungolaka ba salon de coiffure, bafungolaka ba entreprise ya ba service. Ba entreprise wana ezali ba actif po ekosala ba bénéfice. Exemple mususu ndakisa mususu oyo apesi ezali neti ba droit d'auteur, neti kosala musique ozali propriétaire ya musique wana
ata ozali koyemba yango te soki bato bazali kolekisa yango na radio to na tv bazali kofuta yo ba droit d'auteur. Alors chapitre oyo ezali penza base ya buku oyo esengeli koyeba bato ebele bayebaka te mpe bato ya classe moyenne na bato ya bozangi tellement bazalaka concentré na consommation. Faut kokende mobembo, il faut kosomba mutuka ya sika, il faut kosomba bilamba ya sika, esengeli kosala ba abonnement Netflix, esengeli ko nayebi te ko kende na cinéma, biloko wana nyonso tu ezali passif, ezali kotinda mbongo oyo ozali na yango ya moke deja oyo ozoka kaka na salaire na yo ekita. Namonaka bato misusu azokende vacances mobembo azwi pepo business class na salaire na ye, yo oza salarié. Billet wana ya avion ezalaki peut-être soki azwaki yango na économie 900 €, ye abimisi 3000 € mpona kovanda kaka na business class alors que azali salarié. Donc eza ba erreur mosusu bato ya classe moyenne basalaka. Après akokamwa azokende mosala mbula zomi tuku mibale 20 ans d'expérience, épargne zéro.